Mbote wa MDG TV mafuta sikizeni abino la grande dame nzambe mona papa mbolela bino kana kata ya actualité les amis to lisusu lelo kobeta lisolo ya ba star na biso oyo actuellement baza na page à la une baza na top baza à la page Grâce de Gourdi Grâce Luzo le garçon de Gourdi star américain na biso mikolo kaza moni ya américain aolia libende wana misisi etelemiti na mitu maboko tolo bebe akokufa yango omoni akokoka te bandeko émission fallait na sala yango depuis semaine passée boyebi grâce anniversaire ya grâce elekai semaine passée akendaki kofete na baorphelin yango totiela bino image hier on a parlé de ça non c'était avant-hier natiaki image wana tomeye kobeta lisolo ya libéralité et surtout ko sunga ba veuve ba orphelin ba rejeté ba délaissé ba malheureux ba démunis selon la Bible. Comment est-ce que efutaka et grâce na bef de na pensaki okino osepela na bana bitike ce qui était une bonne chose et puis eza lipamboli et nzamba mona papa mbola bambulu wa sikoyo memele mama malamu. Donc fallait na salle émission depuis semaine passée mais so bo sali constat bo remarquer. Et c'était hier, lundi, nde nazongi penza na chaîne. Dimanche ou hier. Ouais, donc depuis semaine passée, je crois mardi et mercredi nazalai tantôt plus tôt parce que contre certains bino bobika ba mamone et moi ezalaka. J'étais pas vraiment ndenge nazala na chaîne et moi ba émission ba concentration ba nini. Donc tozongi nde to sa mosala nde to salaka. Mais non, ben non, l'émission c'est vrai, ça fait quelques jours déjà, parce que je crois 6 jours, presque une semaine depuis l'anniversaire grâce à l'équipe. Mais il fallait quand même na le belango, parce que conseil, Yamala Moza na kasi to tiki les karanengane, et les kaka à bon côté. Bandeko, anniversaire et à grâce. Anniversaire à grâce. Baby la Donja a souhaité joyeux anniversaire. Boyo ka makomi baby a komi. Yon bomoni na tieli bino page ou encore capture, voilà. Capture ya makambo baby a koma ki so bozume bomona mambo na oloba na fondete. Baby a komi alobi joyeux anniversaire ma star, mon ami. Et grâce au Zolo, papa na Grabi. Vous savez, batunyo so baby que Grabi ezara bébé à grâce na baby. Basangisa epesi Grabi. On a jour et anniversaire à grâce s'il vous plaît. Et certainement votre barolo banan autant ça ça n'est qu'à blague ou encore ok problème t'es toujours solo là. Et puis grâce va répondre. Sobotali na droite bon mon réponse est à grâce. Et grâce le solo garçon de Gourdi a répondu qui n'a siana commis. Merci la doncha. Et puis atie ba emoji. Na ba emoji wana atie emoji moko ya moto akamwe, bimisi mbuma misu et mususu atie emoji ya mbuma misu et puis muna polele de moto akamwe. Mususu atie emoji ya no comment. Muna bakangi na etirette. Ça dit beaucoup. Bato basela ba emoji, ba yebi signification ya ba emoji. Et donc tout le monde a kamwe et puis akangi ka muna na olobelo côté. Peut-être que ça nos blagues. OK, d'accord, problème de tout solo là. Les amis, tu y a l'actualité pour tout le bas. Ça dépend maintenant mon tour quand moi quand je viens pour parler c'est hier le beza. Et tu profites à attendre surtout ça songi to le bagnon surtout le bas mais leçon à tirer zanga raté parce que c'est ça en fait l'objectif. Bandeko. Et inda ki a bolingo ya grâce na baby awa. Grâce botukel goyoka été botukel mona été aloba bon c'est vraiment mobali surtout un garçon qui se respecte très mature et baby ndako ya ko gérer les kambangote bon quelque part on a compati tu comprenant qui ça fait mal au lien et puis après un moment donc on est indifférent et puis après on perdre épée. Donc, soit on a maîtrisé, donc il a facilité surtout pour la base. C'est tout à fait normal à craquer, à péter ma câble, à gang, à loba. Bon, on a une émission. Bébé a crié, à gang, à lobby, à lobby. Bandeko.
Baby abetaki lisolo ya love story. Lisolo o bato bayoki ebayesa bato esopa baby. Toloba penza makambo ndenge ezali. Et personnellement j'aime baby. Cela ne veut pas dire que soki bêtise to erreur ezali to kanga monoko po to lingie. To pe to soutenir ye na bêtise no to ko aider ete. Faut bien conseil tanga yoki eko positionner eko aider. Ngana kama bato mususu wa mutena na commentaire ya koma bilobela koma n'importe quoi. Neti émission na salaki hier na moni mo ko na commentaire o laisse baby tranquille soki nanani soki fiante soki nini akomi wana bon. J'ai pas le temps pour ces bassesses moi en fait. Personnellement j'aime baby. Bato bele balinga baby. Bato bandola na love story balinga baby. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde baby na bêtise ton erreur to tika ending wana non. Faut te yaï. Faut conseiller. Et to acquérir sagesse, maturité, intelligence et na ba mususu ya vie raison tout car ananzela ya ba réalité auto faire face ya on te peut sa biso expérience. OK? Baby agangaki atiki makelele awa epo abetaki lisolo mamba love story en disant ndenge ezalaki na mamba solo te et abeta lisolo comment est-ce que elle avait perdu son homme. Mobalo azalaki sansa kobala ye o famille eyebaki même aperda mobalo na likolo ya love story. Certainement vous vous rappelez. Sikoyo baby mobala kenda batikali na grâce yango pe bandeko lelo o baby akomi ko salela biso kisakata ya bolimbisi appelle moi ekotaki awa ça me déconcentre so babiloko boye bandeko lelo o na auto expliquer bino ke baby abetaki lisolo comment est-ce qu'elle avait perdu son homme likolo ya love story et yayi seki yayi boyokaki toyebi biso nyonso et lelo o nde tosola na bino boye baby aza déjà engagé. Normalement, na biso bino fana kotela bino toute une émission pour na yango, désolé pour na lelo, mais demain matin sans faute. Ah oui, demain matin sans faute. Lelo baby akosala biso ba publicité ya mobali na ye oazwi et na ba émission na ba direct lobby awa ke mobali na ye alingi koyoka ye te na grâce komona ete na grâce mais bizarrement anniversaire à grâce botama mo bébé ke koma. A souhaité grâce joyeux anniversaire à Baksa papa na Grabi. Tout le monde sait que Grabi est à moi na oyo ya baby. Fallait babota na grâce. Je crois ma question est celle-ci. Mon balo a pékisi na grâce tant à monnaie, tout en remona. Bon, mon a que mabe. Des places problème ezali, mais sauf qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne raisonnent pas. Et souci na biso ezala kaka to sunga. Elo musute. Kande na uta oloba depuis ya nyonso to oloba to sala songi to seka mais kozong ça va être na raison c'est très important. Baby à moi si asi a collé à mwana mokete elle a apparemment plus de 30 ans déjà mais niveau ya immaturité ya baby nde muto ezo sopaye ce qui fait même que lelo oyo à perdre benga bango banani à perdre fan ebele likolo ya masolo abetaki ya love story soki bolandelaka à la lettre ou encore à la loupe page naye et comment on appelle ça chaîne naye à YouTube yemo la personne bo constater mambo na oyebisa bino bo mona ke audience ne kiti bo mona ke en fait bato ebele abayesaki bato en fait abayesaki bato mais bon de toutes les façons l'erreur est humaine. Moi je dirais bolemba ete bo bayete faut toujours kolemba te ko motiver ko conseiller surtout même dans les commentaires certainement tant ba commentaire na ba page na ye na ba TikTok na ba chaîne côté ya yepe azwa quand même mayele to pe bomoto surtout émission na okoti la bino ya likambo mobile na ya sika lobby en tout cas bolanda émission wana j'aurais vraiment beaucoup à dire pour ndeko na biso pour la personne parce que façon ndeko azoko memela makambo mabe surtout pour une fille une femme je dirais une fille parce que nana balite nengaza nana botité mais aza déjà adulte a déjà mokolo elle a déjà plus de 30 ans bébé absolument mokete problème na eza ya immaturité
Azo sala ba maambo sans contrôle, on dit moi moqué comme une gamine sans maîtrise. Et non seulement ça, au fait c'est compliqué. Maman na grabi, papa na grabi, lisolo esila ki ya oloba ki awa. Et il y a des gens au batumsu bazolo ba non certainement tamsu bazana bango na bolingo ba osa bezi nini basala ka bezi na modèle la boy. So komi bezi nini so quelque part mitu ezo sa malamu te parce que lelo lobi likambo mususu lobi oyoko se contredire et vous appelez ça bezi. Mais non, ils ont une incohérence pour votre information. Ils ont une incohérence, ils ont buzz et buzz. Ils en ont l'une mo basé la buzz, oui c'est vrai. Oko lo babuzo bato ko sa buzo ba ono ya buzz mais na ba forme ba contradiction te lelo lobi et puis après ezo sala ke ezo ko silisa yo valeur ezo ridiculiser mais non attendez. Surtout na ba mambo to lobela awa. Là il s'agit de la vie d'une fille oyo lobi fwa bala akoma mwasi ya moto et masolo to bete za makambo ya relation amoureuse na ebite so na se faire comprendre. Donc souci na ngeza ke baby azonga la raison c'est vrai. Et l'histoire avec grâce so esimbaki te surtout kalinga ki to lobela makambo c'est tout à fait normal quelque part et ça la moi mutu ndenge. Mais à se maîtriser. Vraiment à se maîtriser parce que sinon tu mabe makasi. A souhaiter papa na grabi joyeux anniversaire. Na papa na grabi en route azo ka moye moko. Alobi merci mais na ba emoji akamwe. Et puis alobi no commentaire lobelo te parce que bon déjà bato ba mona grâce ba ebi grâce ba landa grâce ba yoka grâce ba bi que c'est un garçon intelligent, sage, mature. Vous comprenez? Il y a un moyen de kota na jeu ya baby. Moi mbali moko il raisonne en fait. Il réfléchit. Voilà. Il réfléchit. So azaki kaka neti ba misusu o tozo mona ya ba primérien ninga nga kota na buzoba ya baby. Et ngisa maman na poto na salite. Mais tellement aza vraiment mukolo na mutu na raisonnement yango moni lisolo ngo akimi yango atikali kutu kolinga te kutu asala mo eloko mo boye na réseaux sociaux mais sauf que arépondaki baby na ndenge kaka kibumukolo maturement boyoka ngo kaka ndenge wana arépondaki baby na otiela bino réponse ya grâce na osalela yango émission ya mokuse ya moke parce que so na bino abakisa yango awa na ofungola ba fenêtre na ba porte ebele ouais arépondaki baby ebomona réponse wana na soni po na baby. Et moi je dirais que so eza buzz pardon balobaka buzz na ngambo ya baby so azozwa yango buzz non akende yango bon te parce que ezosopa nde ye esopa ye. Donc na émission oyo nalingai juste nameka kopesa conseil na ndeko baby mpe na bandeko basi kokabwana mobali ya fin du monde te surtout so olingaki ye. Même bandeko mibali mpe baza oketa mosu esimbi te na relation esimbi te na mwasi et puis mutu akomi ko ejwa vie mad nde toloba en anglais. Bon c'est vrai généralement les hommes se maîtrisent un peu quand même par rapport aux femmes. Donc je dirais que il faut toujours avoir des nerfs solides. Donc baby, contrôle-toi ma chérie, contrôle-toi. Et aux stars oui c'est vrai. Monde oyo toyebi ke ba monde na bino wana na ba surtout mambo ba visibilité air moko ba dinguerie pe ezalaka nango na kati oui mais contrôle-toi parce que il y a de ces choses là ozoko afficher ezoko honorer te. Ouais, ezosilisa ta personne en fait. Et comme ils sont pepele. Et si somo ba valeur et ça qui te rote. C'est ça qui te rote. Et tu risques de perdre audience, de perdre ba fan, déjà au perdre pas mal, mais ce qui on meka ko remonter pan soana pour ça là que
bato oyo yo balingako balingo su makasi et puis surtout bazongela oyo bao bakei wana parce que mambo love story ça énervé les gens bato babayaki badegutaki vous n'avez pas l'idée mambo ya obe lisolo be babetaki wana ouais mpona bato balandaki ala lupe bayebi mambo na olobe ah oui donc meka kobongisa ndeko mwasi meka kobongisa perdre grâce à la fin du monde, c'est vrai, il est intelligent quand il est grâce à un garçon intelligent, oui. Il est intelligent, il est beau, il est ce qu'il est. Tant on peut dire que donc on va nous montrer que mukili mobimba mama weza bon ouais quand tu aimes une personne au monde que yende net ngana kraka jona ngana niveau que na mona ata mbali mota ko kana mama weza kandengwana sikoyo ce qui est arrivé que pas tu perds la personne ka boye o s'attendait qui était ebongarata moi ba ona baba et sali que tantôt mo pe et diminuement loves ou encore comme appelle au pesa moto moi ba raisonnement mo boye moi selon on est simba na moto so simbité tala mais o ya mbala kaka ya brisque ya kosutuka moto glissona na maboko ça fait mal. Mais il faut quand même qu'on ait la maîtrise, hein. Il faut qu'on ait la maîtrise, surtout qu'on a moi aussi parce que lobby, au Kobala. Lobby au Kobala, et le déjà, comme c'est l'émission mobile à Sika. Émission na pendant na romeka au fungo lango, nous en avons molaïté. Mais non, mais on l'a que ça moi, bah, réalité, moi, au bout. Je dirais qu'il y a une forme de continuité. Il y a émission à l'élo. Quand on a cadre, on ça, baby conseil, mais, mingi, kuna to le par rapport, il y a bolingo na e à Sika. Et la ligne vraiment na dévoilé te wana lobika émission na tango ekota mais après oyo to tela une réponse ya baby ya grâce par rapport à tous ces conneries oh baby aza ko afficher pe ko sala sur rupture na bango et wana no lobela on kama juste moké sur moi 5 minutes mo bomé na ligne za séparé. En fait, c'était ça, hein. Moi, conseil mouké nazali na mpona bandeko na relation amoureuse et il faut s'attendre na nyonso. Ya makambo surtout que sona bobala na binote. Mobali butu bobala ni moi surtout bobala ni le bokabwani. Bon, oka ke chéri. Et tant on s'attendre na nyonso, il faut vous préparer. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire ce qui l'irréparable est commis. Lo mo otikala ko imaginer te faut se situer faut qu'on se maîtriser faut qu'on se contrôler pour éviter l'insalamable. Vous comprenez pour éviter l'insalamable parce que y a blo mususu y a ba erreur mususu ba faute mususu sala yango mobulu okitissona sema kasi. Bon bref, c'était ça. Si c'était ta première fois à revisiter Bisso na MDG TV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame mais moi libonné nous ça la biso bien moi like. Moi si je suis sûr que vous allez écrire commentaire quand on a biso bino to yoka na biso toujours vraiment à cœur tout est na compte ya nyonso parce que on est là pour vous. Sans vous, tozate. Donc, quand nous faisons des émissions, il y a Rolanda Bazate, Tosé la Onigno. Et lorsque vous êtes là, et ça la biso bien, ce qui veut dire, ils ont un devoir na biso et recépé sabino. Donc, on est là pour vous. Suggestion, allez-y, écrivez, conseil, allez-y, tout ça, parfait. Et toi, bah, tout kaka, ok, toi, peux ça, bambeba, nyonso makambo, comme disent les Quinois. Et quant à moi, de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. À tantôt. Bye.